Salut à toutes et à tous. Vous nous suivez dans vos postes téléviseurs, postes récepteurs dans notre émission Éducation à la une qui fait appel aux entrepreneurs et aux institutions scolaires. Nous disons un grand merci à la réalisation de notre ingénieur Gypsy Essanga, à l'assistance de l'ingénieur Valérie Lukao et de toute une équipe de notre émission Éducation à la une du TND à la présentation. Merci beaucoup. Notre émission débute par les complexes scolaires Papa Nzimbu vient d'inaugurer une troisième direction dans la province du Congo central. Cette nouvelle direction se situe dans la cité de Lukala, dans les territoires d'Imbanzangungu. Plusieurs autorités ont pris part de cette activité, dont le sous-préfet de Mbanzangungu de Romain Mbelekelevo, image ingénieur Gypsy Essanga. Pour bénir cette école afin que toute armée qui sera forgée contre elle soit nulle et sans effet. Le lundi 8 septembre 2025, une cérémonie empreinte de solennité et de reconnaissance a marqué l'inauguration de la troisième direction du complexe scolaire Papa Nzimbu, située dans la cité de Lukala sur l'avenue Taboura numéro 31, quartier 1, à quelques mètres de la route nationale numéro 1 dans les territoires de Mbanzangungu. Cet événement historique a rassemblé des personnalités locales, des membres de la communauté éducative, des parents d'élèves, des bienfaiteurs, tous unis pour célébrer cette réalisation majeure. Cet événement symbolise non seulement la continuité de l'excellence éducative, mais aussi l'engagement indéfectible de la communauté envers l'éducation des générations futures. Doudou Nzimbu Zikunata, coordonnateur de cette institution scolaire, a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers Dieu, celui qui a rendu possible cette réalisation. Rien ne peut se réaliser sous le ciel sans que l'Éternel ne l'ait ordonné, déclare la Bible dans Lamentation 3, 37. C'est avec une joie profonde et une gratitude sincère que nous vous accueillons aujourd'hui à Lukala pour la cérémonie d'inauguration de la troisième direction du complexe scolaire Papa Nzimbu. Cet instant marque une étape décisive pour notre communauté éducative et pour l'avenir de nos enfants. Il a rappelé l'importance de cette infrastructure dans l'amélioration de l'éducation des enfants de la province du Congo central. Il a également détaillé l'état des lieux de la construction, soulignant que ce projet d'envergure d'un coût de 135 millions de francs congolais a été mené à bien grâce à la détermination de l'équipe, au soutien de la communauté et à la providence divine. Notre établissement s'affirme aujourd'hui à travers des infrastructures modernes et fonctionnelles. Nous citons 3 bureaux administratifs, 5 salles de classe dont 2 pour la maternelle et 3 pour le primaire, 4 toilettes et 2 pièces aménagées en douche. Plus qu'un ensemble de murs, c'est un cadre digne, pensé pour l'excellence, pour l'épanouissement et pour la sécurité de nos enfants. Cette réalisation financée à hauteur de 135 millions de francs congolais a été rendue possible grâce à Dieu, grâce à nos fonds propres et au concours des partenaires engagés. Qu'il nous soit permis d'exprimer notre reconnaissance à la banque Kiti BCDC et à la coopérative Kilgal, dont la confiance et le soutien ont permis de concrétiser cette vision. Nous inscrivons ces projets au service de la ville de Bangou en général et de la cité de Lukala en particulier, convaincu qu'il contribuera durablement à l'élévation du niveau éducatif, à la création d'opportunités et à l'amélioration de la qualité de vie de nos enfants.
Nous sommes convaincus que cette école deviendra un lieu de référence et de partage scientifique. Nous vous invitons à vous en approprier. Les complexes scolaires Papa Nzimbu se distinguent par son approche innovante et scientifique, offrant un cadre éducatif de qualité pour les élèves de la maternelle et du primaire. Ils ont rendu un hommage appuyé au couple fondateur, dont la vision était le dévouement, ont permis de cette institution de traverser plus de 32 ans d'existence. Son héritage continue d'inspirer chacun d'entre nous et nous engageons à perpétuer les valeurs qu'il a instillées dans cette école. Permettez-nous à cet instant de rendre hommage aux fondateurs dont l'idéal continue de nous guider, M. Jean Nzimbu Zigunata et Mme Henriette Lassa. Tous deux nous ont quittés pour la félicité éternelle. Mais leur héritage demeure vivant dans cette œuvre. Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en leur illustre mémoire. Nous vous remercions. Cette inauguration est un moment de réflexion sur le passé, mais aussi un appel à l'action pour l'avenir. Les nouvelles installations sont conçues pour favoriser un apprentissage optimal avec des salles de classe modernes, des équipements pédagogiques adaptés et un environnement sécurisé. Doudou Nzimbu a exprimé la profonde gratitude aux autorités éducatives de la province éducationnelle du Congo central D, en particulier au sous-prophète de Mbanzangongo de Romain Mbelekilevo, qui a honoré cette activité de sa présence. Nos remerciements vont droit à toutes les autorités de notre province éducationnelle Congo central 2. En l'occurrence, de M. le prophète, l'inspecteur principal provincial, les sous-prophètes, les inspoules primaires et secondaires, les inspecteurs itinérants qui ne ménagent aucun effort à multiplier des suivis, des recyclages afin de maintenir l'équilibre pédagogique des enseignants et par ricochet des apprenants. Notre ambition ne s'arrête pas ici. Pour parachever l'ouvrage, une étape cruciale nous attend. Le coulage de la dalle proclamé durant les grandes vacances de cette année scolaire. Nous poursuivons avec confiance notre plaidoyer auprès de tous nos partenaires et bienfaiteurs afin que ce projet atteigne sa pleine dimension. Nous n'inaugurons pas seulement de bâtiments. Nous proclamons notre foi en l'éducation comme levier de transformation. Ici, les talents seront cultivés. Les rêves prendront forme et chaque enfant trouvera la place et les moyens de son ascension. Notre plus grande satisfaction sera la réussite et l'épanouissement de nos enfants. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous saisissons cette opportunité pour remercier de façon toute particulière vous tous ici présents pour avoir répondu à notre invitation en dépit de vos nombreuses occupations. Rassurez-vous que votre engagement et soutien ont été essentiels. Nous ne serons passer silence la lutte commune de toute la communauté du complexe scolaire Papa Nzimbu qui s'est investi significativement pour son épanouissement durant 32 ans. Nous citons Monsieur le directeur, Madame la directrice, les corps enseignants, trouvez tous à travers ces quelques lignes notre marque de gratitude et de reconnaissance. C'est une coïncidence significative que le sous-prophète du Romain Mbelekilevo, qui a lui-même enseigné au complexe scolaire Papa Nzimbu pendant 4 ans, soit aujourd'hui témoin de cette nouvelle étape de l'histoire. Son parcours et son engagement envers l'éducation sont une source d'inspiration pour nous tous. La famille Nzimbu que je cite ici présent, c'est une famille que je connais très bien, auquel moi-même j'ai donné cours à Mbanzangungu pendant 4 ans et j'ai enseigné un de ses enfants Nzimbu. À vous tous, les enseignants qui œuvrent dans cet établissement ou dans cette société Nzimbu, qui vous donne aujourd'hui de l'emploi, qui vous donne aujourd'hui les moyens pour faire survivre vos familles, vous devez gérer, accompagner la cogestion de cette œuvre
afin que ça puisse pérenniser. Il a coupé les ribans symboliques, entouré des autorités politico-administratives locales, témoignant ainsi l'importance accordée à cette réalisation de la communauté. La visite guidée qui a suivi a permis de mettre en lumière les infrastructures modernes et les équipements de pointe qui feront de ces complexes scolaires un pilier de l'éducation dans la province. Les habitants de Lukala, profondément émis, ont exprimé leur gratitude et leur fierté de voir leur entité dotée d'une école de grande renommée, promesse d'un avenir brillant pour les générations futures. Cette inauguration marque une nouvelle étape dans l'histoire de Papa Nzimbu, renforçant son engagement en faveur de l'excellence et du développement communautaire. Un moment fort célébré avec ferveur par tous les acteurs de cette belle réussite collective. Et ça a vraiment plaisir. To komisa ibana to tangisa donc to pesi panzi mu confiance to yora kaka ba émission to yora ka musika papa nzimbu na ba télé ba la kisa ba publicité papa nzimbu vraiment information vraiment exact to makasi ne biso pe to lobite ndenge to yora ka bon biso mo pe to vivre vraiment live to yora komisa bana ba otanga awa. Ces projets s'inscrivent dans une vision à long terme visant à former des citoyens éclairés et compétents, capables de contribuer au développement de leur communauté et du pays. Cette nouvelle espace éducatif promet d'être un lieu d'excellence où les générations futures pourront s'épanouir et s'enquérir des compétences nécessaires pour bâtir un avenir meilleur. Que Dieu continue de bénir cette institution et tous ceux qui ont œuvré avec détermination. La patronne de Yaoundé Lys, Mercia Makanzou, a invité les jeunes de se donner à l'entrepreneuriat. Image et commentateur, ingénieur Gypsy Isanga. Même Bible ici, sauf que tout travail procure l'abondance. Donc, tout le monde a la vision, il y a toujours dépendant. Il y a dépendre toujours, soit de nos parents, soit de nos petits amis, pour tout ça, ma jeune fille. Il y a un ça là qui va me sous-sous, qui ne sait pas côté la banzela moko, au exact il y a malamuté pour na vie na bango, tout ça pour l'argent. Or baza na ba potentiel on nzamba pesa pour nzamba pesa na mutu potentiel na ye et aussi un cas que mutu a se découvrir pas comprendre que non je suis fort en ça côté on a faible so monde déjà côté on a faible donc au loin la domaine on a kende ko se concentrer sur ba point fort na yo oyo ça là que okende liboso pour ne pas être toujours dépendante parce que cause dépendante et ça là et puis ça a biso valeur que surtout biso bala basi et on comme mbatu musu aza ko bala mais vu que azo dépendre totalement na mobali na ye aza liberté donc moi makamuso sala moi pas considération mususu ezala ezate donc et c'est un cas te ozala na ba diplôme à l'université pour l'indépendance non avec toutes les capacités na ba connaissance mikolo ba formation et comme ebele même yo moko par ton téléphone tu peux apprendre parce que ngaba ya on apprendre en té que on n'est pas mutu j'ai appris ça par téléphone au fur et à mesure que je suivais des vidéos des tutos je me perfectionnais mais aussi avec l'esprit il y a créativité mususu ne na comité na point haut donc les filles au lieu que erno surtout les sabatons na TikTok Facebook faire des vidéos inutiles c'est mieux on se former autant la vidéo ça là que
et ça va connaissance ou éco servir yo non ça la moi eloko juste pour gagner ta vie et décoller aussi projet année prochaine non on va ça ba formation donc juste pour moi le temps on s'est préparé et tout ça ba formation déjà est disponible pour oignon ça pour ça quoi apprendre le produit laitier et que na au-delà un mois même si on ba dolé auto important so ta likolo délai za ka un mois mini que vous mais la temps là et d'ailleurs quand vous mais la peu bongo il faut ça toujours au frais à l'abri de la chaleur température 0 à 4 degrés faut ça la bien conserver idée années ya kosunga ba tous peut se retrouver dans une équipe il y a 5 personnes horminga moko ba donc tous allez quoi 5 horminga il baza 4 ouais vous de travailler na bon moko ana qui sont tout bon tous arane makenda qui sont tout yene mta sala pour suivi à point de vente qui sont tout ici tous en nombre de 3 au misu bazali oza question tous ba descendre sur terrain pour non l'accès ba produit na travailler na ba ndeto lobby souci na biso za marché za élargi oignon soza pour ça ya oteka produit na biso to pesi ba numéro to pesi ba kuna ba référence à ko contacter biso tokoye bande ya kosolola pour que soit kalinga bando somba ne encore biso to bando déposer la cahier et ça na ba pourcentage réservé na ba point de vente où ezala quelque chose que nous déposer et pour y peut bénéficier de quelque chose au peut à 100% ya osomba tout ça peut disponible pour nous teke la ba ce que je peux dire na pour nous encourager surtout biso ba fille pour mikolo to mona que ba fille ba komi bazo se soulever malembe na côté ya indépendance maintenant mutakomo le kosala moi eloko en tout cas na 21e siècle tout ça les fort biso ba fille bana basi ba jeune fille surtout to mona que ba jeune fille ebele ba mi pesa banzela mabe kobota tout ça ba bazo koka kobima na vie indépendance tout ça parce que ils veulent via matalana comme on le dit na kilelo et ça nous apporte rien du tout ce qu'il faut faire au contraire bon wana o ça que ça pour que sumba il faut ne belo mona eleki pour akuti ya ba parents mais yo vi ko saka na posa eloko wana oki au-delà ya o ba parents ba o frère yo oleke yo o aider ba parents au contraire au comme charge donc nous étant filles tous ces lever na musala to yekola misala pour que to EDP communauté na biso ekene liboso po biso nyonso soki eke muna moto azala mo musala zo sala omona que même to ya pauvreté na kati ya communauté eko diminuer pour pauvreté ya ka se bat ba sala baza mukie par rapport ba chômeur ba leki ebele mais soki eke mutu nyonso azana quelque chose ya ko apporter na kati ya communauté to mona que communauté ekene liboso même vie sociale na biso eko changer. Éducation à la une, toujours double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur technique de Mbanza-Ngungu le samedi 6 septembre 2025. Cette double cérémonie s'est suivie d'une triple qui marque les 15 ans d'existence de ce alma mater. Éducation à la une, reportage ingénieur Gypsy Isanga. La cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année 2024-2025, combinée avec la célébration du 15e anniversaire de l'Institut supérieur technique de Mbanza-Ngungu, IST en sigle, s'est déroulé le 6 septembre 2025 dans la province du Congo central. Cet événement marquait la fin d'un cycle d'apprentissage intense dédié à la formation des professionnels compétents et innovants, capables de créer des emplois et de contribuer activement au développement du pays. Sciences et technologies, gestion commerciale administrative, les sciences de santé avec 462 étudiants au total, 222 hommes, 240 femmes. L'Institut clôture l'année avec 426 étudiants avec un taux de perdition de 14%. Le directeur général Alexis Manzouangani a prononcé un mot de circonstance, aborda l'historique de l'institution et les défis à relever. Au regard de ces actes, l'IST de Mbanza-Ngungu est une institution publique privée, est une institution d'utilité publique, privée reconnue et contrôlée régulièrement par
le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. À ce titre, nous délivrons les diplômes homologués par la tutelle au même titre que les autres institutions, tant publiques que privées. Les moments appréciés, c'était la collation des grades académiques et la remise des diplômes. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, la boulangerie Petit à Petit continue d'inviter les revendeurs de se joindre dans leurs établissements. Ingénieur Valérie Lukao nous en dit plus. Les enfants venez voir les La santé ne complique pas avec des. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, auditeurs, auditrices. Pe na bino baye obokola na biso na réseaux sociaux, YouTube, MC Pro, CKC TV, Dieu tende autrement appelé Papa Sango, Liboso ba etando eke na bino pe émission Nabiso éducation à la une et allez réaliser et pas ya ingénieur Gypsy et sang en assistance ya ingénieur Valérie Lukao. Émission éducation à la une oh ezali ko pointé pe ko pesa ndingisa na ba entrepreneur ko pesa ndingisa na ba formation professionnelle ko pesa ndingisa na ba école pe na ba tunyoso o ba exerçaka misala ya maboko boyi ba keno tozawana. Alors à toza na avenue de la prison et musikate na boulangerie Petit à Petit et sika oyo wapi okolia cake elengi oyo ezali entreprise ya Papa Roger nde sika wato komi sur les points oyo wapi tokomona bandeko basalaka baza awa o wapi tokomona ba client pe bazwaka ba cake elengi kati na esika awa mais bango moko nde ba opesa biso idéologie ya boulangerie Petit à Petit cake elengi. Voilà. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Déborah. Maman Déborah, tu as na boulangerie Petit à Petit cake elengi. Eza ndenge ni maramba cake. Bon, awa to salaka ba cake, ba gâteau, na mapa batu bayaka mingi kopesa ba commande na bango na pokwa et puis na tongo bayoza ba gâteau na ba cake. Donc c'est un peu ça. Ba bengi ngo cake elengi, ezalaka elengi vraiment tout ndenge. Ezalaka vraiment elengi. Donc cake na gâteau vraiment c'est super. Ezala bien vraiment. Oyo eza dépôt, maison de vente tout ndenge ni. Non, eza dépôt na maison de vente aussi en même temps. Donc c'est un peu ça. Voilà, okuluba nini epa ya ba client pe ba oyo bayaka kozwa biloko awa. En tout cas, na osepela makasi ba client baya ko tika ba commande, baya ko komisa ba kombo. En tout cas, paye na biso pe ezalaka vraiment bien. Baya ebele. Comme on a dit, toi na avenue de la prison, liboso ya maison ya cake elengele. Na Petit à Petit ça mapa, tout ça cake, tout ça ba gâteau, ça ba gâteau d'anniversaire. So client linga zelo na cake elengi. Aye na bureau to soleli na bureau. To tira en gros pe en détail. Les niveaux qui ça rappelle carte. Oui, to box ça rappelle carte ça bon. Et il est que la rendez ni pour la carte. Il est vraiment qui toro. So ye au pesi mbongo na to promis na suka tant de sambongo na sans débat sans problème. Na ba o bazolanda biso nini okoki koloba. Na osenga nde ba ebele baya yoka na mato ete ba mona na misto ba ya ba na mato ete ba ya vraiment ko vivre en ba moko. Na ya ko ba cake awa na te kaka. Donc cake elengi sala nga bien. Tema na mona nga mo so na liango esala nga bien yango na zana petit ya ko zo na tekela pe ba client na ngai. To sala ba genoise ba mbinzo, bangando, bakoba, to sala pe ba coupe chocolat. Msele ka kitoko. To sala biloko be to sala na boulangerie ya Papa Roger. Eza boulangerie za pâtisserie. To sala mapa, to sala ba bisiko ba benga gaou pe ko te ba miliki, to sala cake original, ko te ba marque ba miliki. To sala ba gâteau chocolat original ko ken animation. Eza ma Papa Roger. To sala ba gâteau tous les marques.
tosenga bakria baya toabela bakria mais tosepa baya sur moi mingi po bagato yeke na alimentation esalama mapa gawu keke original nyonso esalama. Donc baklia na nga keke eza kitoko boya ebele bobakisama na bango bayebi te baya lisusu. nayekola ngo na kini naye soso experience na ngwa tozosenga baya po toapena beleve ya bayekola mosala eza métier partout okende osala ngo tozapusa bato baya mpe bayekola ngo papa koja tuka mpe naza bien toviva nde mpe toapena meme moral kota mbongo atuka moto alelaka te toza mpena bien po toya baparent toza mpena bien makasi kota mbongo da papa koja asimba nde biso bien bino mpe bosimbaka baclient bien à l'aise po client aza wawa nini eleka vraiment kitoko tobénéficia papa Roger nzambe apambola yo abakisela yo ebele oyo ezangi abakisa lisusu koleka. Voilà, merci beaucoup. Toujours émission éducation à la une. Oyo ekobengisa entrepreneur mutu nyonso oteka biloko na yo oza na posa ya promotion et puis oza na atelier ya couture oza na atelier ya ajusteur yebake no émission na bino yango oyo awawa. Alors sikawa toza na toujours na Loma Atene esika oyo wapi te ko kutana pe na deuxième point de vente ya boulangerie petit à petit cake elengi siège administratif eza na avenue Kasavubu epa ya papa Roger ndesika wa touti tsonakulu na prison lelo atokiti na Atene tokuti pe ndeko ndenge azali koteka ndenge azali kosala musala na ye mbote ndeko mbote pa sika na voilà kombo na yo na Jonathan ndeko Jonathan otala caméra voilà et awa tozali wapi toi na Atene dépôt ya keke elengelenge Atene dépôt keke elengelenge musala nini osalaka awa bon nga naza comme gérant bamama bayaka bafungolisi bacarte et puis nga na signé tosilali na bango pilobi ezongi kaka idem otekaka nini awa bon awa natekaka biloko nyonso ya boulangerie oyo ezala na Kasavubu ekitaka boye donc olie bato bakendaka kuna bayaka kosukela kaka awa po bato bakodéclarake bamataka likolo batransport tout ça yango ye moko boss Roger azwaki ide akitela bango kaka bango mona Atene. Voilà, sikawa na Atene ndenge bazokolia keke elengelenge baproduit na bino bagâteau toyebike biloko eza ebele masolo eza ndenge ni pa ya baclient na bino bon masolo eza nango tranquille tozosenga nde mpa bamama baya kofungolisa bakeke plutôt bacarte mpo bakitela yango nde mpona bango badéclaraki trop komataka likolo ale badéclaraki fort yango bosi moko alobaki akitisa yango boye mpona efacilité bamama mpona ofungolisa bacarte yango toza awa mpona bango. Merci beaucoup donc bamama ya Atene bamama ya Kola bamama ya Loma esika na bino ya kozwilaka bagâteau bakeke elengelenge eza kaka awa donc yebake no boss Roger afungwela yebino point de vente mususu awa komitungisa te et puis babwaka pe carte awa eza teke no fin du mois ekoki ekoyimaka mama kofi te mbongo na yo kobibisa ngo na ndenge ya bien et puis okozwa pe commande na yo na ndenge moko ya kitoko. Alors okoyebisa baclient nini et ce pe numéro de contact ezali okosala bien pour que bayeba kocontacte bino bayeba soki balingi bazwa bagâteau to bakeke elengelengi bakosala nini. Bon mpona bazwa biloko likolo eza tout simple numéro na ngai eza 085 77 85 002 wana bokozwanga mbala moko mpona bakombai na bango na bato ya Atene na bato ya Atene koto voilà keke elengelenge eza ndenge nini soki olia yango ezosala ndenge nini bagâteau ezosala ndenge nini soki olia yango bon wana biso tokoloba te bango moko nde baya bagute mpo basentir mbote pa sango kombo na ngai Tantine Nelly toza a na entrée ya Mwala e place tozwami tomoni dépôt ya keke elengelenge ezali keke na biso eza vraiment kitoko makasi yango tobengi bamama ya Atene bamama ya Loma boye ebele pamba te keke ezosala vraiment kitoko rentrée scolaire tomoni bana classe bazongi po keke biloko mike yango nde etombolaka mpe libota okama mpo ozalaki na fond te okomi na fond tobengi vraiment bamama boye ebele tosepeli vraiment nde botieli biso keke awa
était sous moi implice na kati ya entrée ya mwana Gintemi. Vraiment tous en esengo makasi. Bon, papa Roger tosengi na ye atiela biso kaka abongisela biso loboko et puis bagu ezala susu ebele po bakliya baya mingi pamba te tosepeli vraiment ndenge atieli biso eloko awa etieli biso susu mwa implice na kati ya entrée ya mwala vraiment tosepeli makasi topesi bambote ebele. Voilà, merci. Toujours émission éducation à la une, toujours na cadre ya impact pédologie. Toza liboso ya ba entrepreneur na biso, toza liboso ya bandeko nyonso ba exerçaka misala ya maboko. Alors to komisika wa na siège ya boulangerie petit à petit quelques elenge sur l'avenue Kasavubu oyo eza ya patron Roger yemoro ndenge ya kosala ba masolo na ye et puis lelo awawa bomoni vraiment que non quelques elenge eza na ampleur na yango et puis siège na yango eza awa na Kasavubu donc bokotala ndenge tokosola na bandeko ndenge ba kopesela idéologie ndenge ba mama ba ya kozwa ba cake na bango ndenge pe bazalaka jamais déçu chaque fin du mois pour likambo etali boaki sa carte et puis basuika na cake te bana ba gâteau et pâtisserie pezali gâteau d'anniversaire on a posa na yango boulangerie petit à petit na cake elenge en tout cas masolo tu eza carré voilà tokokotsa sikawa moko ya ba gérant biso ya boulangerie. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Ndeko. Oui, bonjour. Voilà, okoye ba ko se présenter et puis tout ça va bien. Ouais, ngai kombo Gloire, naza gérant à na pâtisserie petit à petit. Merci beaucoup Ndeko Gloire, gérant awa na boulangerie petit à petit cake lengi. Okobetela biso nanu lisolo ya boulangerie bandaki ndenge nini na kino lelo awa bokomi na ampleur makasi na ebite bosimbi nini to papa Roger aza na likasa nini. Bon, ya liboso pona ampleur ezaka musala. D'abord ne musala nyonso ebandaka to banda muke ti malembe koyebaka kosala nde musala na biso ekomi bo. Et puis koyeba ko gérer ba client et pas na biso tozaka na problème a kofuta te. Et loko esala na pâtisserie ezala bien eza paye soki ozofuta no ba client bien et puis loko eza bien boza na ampleur ozomona lelo tozana ngwa. Toyoka mingi cake elenge est-ce qu'il y a pas cake elenge ba produit mususu ezali o bosala. Oui tosala ba gâteau ya croissant ya 100 francs ezali tosala pe mapa na sekuna na ba gâteau mususu tosala mwa ba biloko ebele na ba mama to bandeko mibali pe o balingi baya kozwa biloko epa na bino esengeli basala ndeni. Oui, baleka juste na pâtisserie à petit à petit. Ba adresse boyebi côté za toza na Athénée, na entrée ya mwana Kinsende toza na Sainte-Thérèse juste avant prison toza na soko leki et puis toza référence za na Kasavubu place toza wa Kasavubu numéro 21 juste na sima église Bethel en face ya mutuelle toza wa soko oye fongoli carte sali commande na yo ondozwa cake et puis ko permettre yo vu que to futara bien o se retrouver na petit à petit. Vous fongolaka nini pour que bande comme susu baza na ba inquiétude biso awekanga makate de 24 heures sur 20 oye 0 heure 1 heure 2 heures nyonso ko okuta biso to salaka chaque jour de heure nyonso ko oye fongoli carte okuta biso tozo sala déjà message na population ou déjà ba bénéficiaire oui message ça juste que tozo benga batu baya ko fongola ba carte impact déjà ya keke elenge batu bayebi déjà na keke na biso za la jamais déci quand ndenge balobaka to benga surtout ba école ba bazana ba école bana balia biloko misusu te boya bosa bo passer ba commande na keke elenge bozwa boteka na ba école pourcentage ezalaka bien boko se retrouver na keke elenge
Merci toujours na siège ya boulangerie petit à petit quelques elenge oyo bana basepelaka na yango ba mikolo basepelaka na yango émission éducation à la une réalisée et par ya ingénieur Gypsy Esanga journaliste et reporter Dieu tende autrement appelé Papa Sango liboso ya ba etando ike na bino donc ozana posa na biso au contacter ba numéro oyo ezana se etando ike tokosala promotion ozana maison de couture tokokoma ozana atelier na yo tokokoma oza na musala nyonso ya maboko oyo exercer en tout cas éducation à la une eza émission na bino eza émission na biso eza émission ya baimboka nyonso do wana ekozala esengo ya makasi na yebike tozosukisa na bana esika bokobanda kozwela bamapa bagato mpe bakeki na biso ya elengi nakomarise mpona bandeko nyonso bozwami na quartier loma ti na site nsele okokoma na entre ya mwalaki nsende bwaka miso na gauche okomona depo na biso ya monene bosukela kaka awa siska ufort toza mpe na veni kasavubu numero 20 na quartier ngu boulangerie oyo esilisi pasi ya bamama na territoire ya mbanza ngungu keki elengi yango yo eleki les enfants venez voir eleki Émission éducation à la une, c'est votre émission, c'est notre émission, c'est mon émission. La rentrée scolaire 2025-2026 est effective sur l'ensemble de la sous-division provinciale de Mbanza-Ngungu 1. Car cela ne tienne que se remarque encore quelques absences dans quelques écoles. C'est dans ces cadres que les sous-préfets de Mbanza-Ngungu 1, Alphonse Ntitouvanga, a lancé un message aux parents qui continuent de garder les enfants à la maison afin d'éviter les retombées sur les erreurs de l'année passée. Ingénieur Gypsy Esanga, commentateur et image. Le lundi 1er septembre 2025, conformément aux directives de Madame la ministre de l'Éducation nationale, le sous-préfet de Mbanza-Ngungu 1, Alphonse Ntitouvanga Kouya, a supervisé la rentrée scolaire dans plus de 13 établissements relevant de sa juridiction. Les enseignants étaient présents et prêts à accueillir les élèves, témoignant de leur engagement envers la réussite de cette nouvelle année scolaire. La rentrée scolaire, c'est le 1er septembre 2025, comme vous l'avez constaté. Beaucoup d'enfants sont déjà là. Mais les enseignants, tout le monde est là. Les enseignants ont préparé les leçons, attendant les élèves. L'environnement scolaire était bien aménagé. Et malheureusement, pour beaucoup de parents, ils croient qu'il y a encore du temps. Malgré cette mobilisation, la présence des élèves n'était pas aussi abondante que prévu. Alphonse Ntitouvanga a souligné l'importance de cette situation et a continué d'interpeller les parents, les exhortant à envoyer leurs enfants à l'école afin de ne pas perturber les calendriers scolaires. L'année scolaire n'a que 222 jours. Et un jour déjà est parti. Donc, il nous reste 221 jours pour le primaire et le secondaire, 190 jours qui restent pour le maternel. Donc, il faut que nous prenions conscience pour que nos enfants viennent en masse à l'école pour apprendre. Il a rappelé que la régularité et la ponctualité des élèves sont essentielles pour garantir une année scolaire productive et éviter les retards cumulatifs observés lors de l'année écoulée. Je demande à tous les enseignants de continuer à travailler et ceux qui ne sont pas encore là de venir demain, de continuer à travailler. Parce que nous devons travailler, nous devons rendre à la nation selon la mesure de notre travail. Cette rentrée marque un moment crucial pour l'éducation dans la province éducationnelle du Congo central 2 et il est impératif que tous les acteurs, notamment les parents, jouent leur rôle pour assurer une année scolaire ici. Les sous-préfets restent déterminés à suivre de près l'évolution de la situation et à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir l'effectivité des apprentissages dans les semaines à venir. Entrepreneuriat, Papa Roger avec le staff Kiangyoka, vente de dindons et poissons, vous invite de venir manger les plats les plus délicieux sur l'Athénée. Ingénieur Gypsy Esanga avec les images.
Voilà, toujours à tenir entrée moi la kitindi na émission na biso éducation à la une où toujours interpellé ba entrepreneur nde sika wape te kutani esika oyo wapi tonwa dendo ezali epa ya papa na biso kiangioka donc ana bakombo ebele mais tokoyeba kodécouvrir parce que balobi dendo ekendaka ti tsonakulu mais toyebi te azokangela bandeko ya tsonakulu motema boye po anini po abimisela bango su tono kuna. Alors ye moko nde akoloba bonjour papa. Bonjour papa Sango. Voilà oko se présenter na yebi ke ozana bakombo ebele mais bandeko te bayoka yo. Normalement kombo na nga pena oyo ya ndako ezalaka Roger mais awa feke copie ya koteka ekoma yangioka bagria donc tozala bakombo mwa mingi bisika oyo totekaka tala kaka koteka biloko oyo esengaka moto na moto azwa na kombo na ye bazopesa yo moye mpe akoboya yango eza te. Merci beaucoup. Musala ezali kotambola ndenge nini? Bon oui musala ezokende nango malembe grâce ke nango eloko nyonso po etambola esengaka fo yo nde moto osala yango ozala d'abord na volonté ya kosala eloko parce que ntango na olia eloko seki fona linga yango fona linga kosala yango po moto tu apréféré yango donc mosala ezokende nango kitoko. Tomoni kaka de tono mais eza bafinika toyebi te produit nino tekaka na nelo mosusu natekaka te à part dendo na Thomson feke naliaka ngulu te nazaki mbangise naliaka ngulu te do moyen ngulu ekota awa eza te dendo kaka na Thomson na kwanga peut-être yango nasalaka yo moko ozomona ngo yamoni ezala na poisson mpe eza na kati donc toyoki sango dendo na yo ekomaka ti tsonakulu mais nini kaka po tono mpe ekita ti na bandeko ya tsonakulu ou soit nini oyo osalaka po produit na yo ekoma ti na tsonakulu? Bon yango na oyo topesa explication liboso kino eloko nyonso po moto apréféré yango seke fo yo moto osala yango na ndenge moko ya bien baepice oyo totiaka babiloko kaka donc eza te kotango so nini po bato mosusu bakanisaka te kuna eza boye te baepice kaka oyo tosalelaka yango esalaka keno sango ekeni bato bautaka Ntsonakulu bayaka parce que bayebi nga nazalaki na ville nazalaki na Christ Roi alors lelo naza awa donc na préfère bato bazopréféré nde gu ya eloko ndenge tosalemela na ndenge bandeko bautaka Ntsonakulu bayaka ti awa est-ce que okoki kofacilité bango te lobi nango kuna mpe omemela bango ata tono mosusu? Bon babisika biloko esengaka bisika moko eza population ezali po bayeba avantage ya kolia eloko oyo po naluka espace na Ntsonakulu me nazozwa te nalobaki nazoluka kaka soki nazwi place naza na tendance kosala tona mosuku na ya na problème te. Facilité mpe eza bandeko mosusu ba jeune garçon bayekola mosala na oui eza mayele nakobomba ngo te nakufa nango moto apréféré na oya koyekola dendo aya eza teke n'importe dendo eza différent awa eza différent eza dendo te kuta omona na balabala soki ya ndenge nini te aya na kolakisa ye ndenge dendo ezalaka donc ye moko comprendre kata otyango place ata baza 10 aza différent contre ngai. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Éducation à la une, qui est mon émission, votre émission, notre émission. Éducation, c'est la base de notre vie. Nous invitons les préfets, le directeur, les entrepreneurs. Nous vous invitons de joindre notre équipe Éducation à la une pour étendre vos informations dans les différentes institutions. J'étais dans cette présentation de notre émission Éducation à la une. Éducation à la une réalisée par ingénieur Gypsy Essanga, ingénieur Valérie Lukaou. Éducation à la une, mon émission, votre émission, notre émission.